Na Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré, oyo asalaki coup d'état na ekolo na imposo moleki, akomi utolobi mokonzi ya sika wa ekolo Burkina Faso, liboso ete bato banso basangana pona kopona mokonzi ya transition mikolo mizali koya. Na Nigeria, bato zomi na mibale bazwamaka na makasi na basimba minduki na sanza ya misato ya mobu moye bauti kotikama. Bato bazwamaka na makasi sima basimba minduki kobwaka bombe na train eye bazalaki bomaka bato pene na zomi. Bato zomi na sambo mingi na kati na bango basi bakufi mpe basusu tuku misato bazali komona na te sima masuwa ezalaki komema bato balingaki kokota na ekolo Grèce na nzela ya molili kozinda na mai ya mbu. Joe Biden, mokambi ya ekolo Amerika, asakoli ete asepeli te lolenge bikolo biye bisalaka petrole biyokani na kokitisa motango mwa petrole moye babimisaka kobanda sanza ya zomi na yoko mozali koya, pe asakoli ete akosolola na kongre mikolo mizali koya mpona kokitisa nguya ya lingomba liye.